Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gague à sol, ma émission à sol, Radi TV, ma amoisa. Bonjour, balingani du côté Nankolo, mbote na bino bande konyo so abonné à la télévision mbote na bino. Tout ko na bino comme oyo eza ya bonzambe, oyo eza ko tala sama kati ya mokili. Ndenge mokili tambusama na lolenge ya ba ndoki to bakadia mpemba ba komi korenye. Basa na nzambe mingi baza ko bunda oyo ya mabe to malamu nde balaki na suka mokili to komona bato ya mabe bako bima bango moko sa ko luka bango. Tomandi komona, tomona ki pasteur Marcelo Natina prédication dans l'église catholique et ça l'attente d'enfer et de comment les catholiques va répondre ba débat et comment qui moulaye mais tout ça kolanda comment on ndenge nini ba prêtre baza koyemba ba nzembo ya mokili to yibite maté ya oyo ya lelo e komi maté ya ndenge nini bande ko ngai toka moitié parce que bala makomi et l'exabiso Tomoni oyo babengi Denis Les yemo babengi prophète de la nation o azako bundana bakache ba musicien ba makambo ebele tomona ki susu mosusu oyo prophète Tatou Francis Joël yepe na oyo alobeli na ba internet nyonso keno batu oyo bati ba vidéo na ye ba respecter ye tandis que nzambe kutu batu o nzambe akelaki batu Jésus Christ na ko fait pour la biso batu ba respecter mais tema azali komikitisa parce que moi nzambe amikitisa landaka te tomoni Moïse Mbia makambo na ye mutu o afongola ba année 2020 afongolaki na Eliane année 2021 afongolaki na Ndemso Esther to makambo eza kolakisa mara keno na basali oyo bamibenga base na nzambe et la temps suka comme laki to komona ba bien vrai na faux to bandi komona ngo yango to yeli bino boyo kanano prêtre oyo na ndenge aza koyema nzembo oyo eza kote ya biso nini est-ce que ba nzembo profonde o ba benga nzembo mokili eza pe na ma prédication na kati mokili ezokende wapi bande kobola nano nzembo wana après tolanda est-ce que pasteur Marcelo aza na raison to aza na tort na ndenge lobaki mais bino ba abonné à la télévision bolanda nano après na sika to yeba na suka to yeba nini to sala to loba nini bolanda J'espère que nous avons bolandi ndenge aimbi le monde trop matata. Est-ce que nzembo wana eza matea ya bana nzambe to eza juste kobinisa ba maser to bana nzambe. Yango to tsheli bino bande kona ngai to sosola wapi lilobezali. Nzembo oyo le monde trop matata. Nzambe akita aza ko juger, aza ko encourager to aza ko bebisa. To nzembo profonde ya mokili eza pe nzembo oyo adoration azo adorer to azo sa nini balandi nyonso o bolandi yango boyoki yango eza malamu bo partager message na biso na tina ya ko yebisa batu ba oyo baza ko se déranger ba oyo ba mitungisama ba oyo polémique ekoti makasi concernant l'église catholique constant l'église de réveil en tout cas de ko partager message na kolakisa to comme na suka mokili makambo oyo tozongo na ba anglais ya kosekate mais eza makambo moko tozongo na considération na kolakisa bana nzambe mingi babitumba mokili oyo bato baza kowela kozwa bokonzi to héritage oyo ya kadia mpemba barenie kaka mpona mokili yo mwana nzambe ya solo tala esika nzambe azali nzambe alingi nini nzambe aboyi nini po yo ozala oumela kati ya mokili ndeko sosola ya solo mokili ekomi na suka ba makambo nyonso oyo eza basigne ya suka
ya mokili. Ndeko na ngai tika au se repentir, enlèvement c'est bientôt. Yo mutu oyo oza komona biloko mokili eza ya lokumu. Ndeko na ngai okukundama biloko se kotikala yo na motema na yo epa papa okoloba nini na tina oyaki na mokili osunga osakola otatola monene na Nzambe pe omona nini oyo kosala na mokili. Merci beaucoup bandeko tozala posa babone bo s'abonner massivement et bato mosusu bo rejoindre boza ba membre na biso na kati ya radio télévision to programme ebele et ba comme ebele osala et to posa bino bozala wana bozala ebele et bo partager et bo aimer vidéo et bo sanate kopesa la notification bino pour to bandi ba émission bozala toujours na temps réel. Bozala mingi na ba live na biso bandeko boya mingi na ba live na biso. Ba live na biso ezala posa bato bazalaka na ba live. Débat ezali, émission ezali en direct chaque jour. Tous en bino ensemble. Ba congolais congolaises boso sola wapi Nzambe asola zali. Ils ba prophète, ils ba pasteur, ya ba kadia mpemba. Ba pandémie oyo omona mususu ba solo ta lokota. Merci beaucoup. Ciao. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça. Mettez ça sur internet. Partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques.